Na lo bakara to kende ka moi ja. Ezaki loko ko longwela ta. Na ebite omoni libande za kati te quoi. Nga naza yo zano mutakati mais mutakati ya kati te parce que tant to travailler na villa nova tant bino boira ba répétition na biso to zara lisanga tout to travailler na fabrication bino mona so bovanda kuna bo tela biso nde to travailler ba nini. Donc nga nazala ki na kati wana. Parfois libanda bomona que no c'est da kolonga trop vite te mais na nga kati na mona que no fona longwa na tika après comment okoma mabe. Na nenga mabe te villa nova na nga ba fabrication na patienta trop. Na patienta trop pas Fabregas na souffra trop Hotel wana bonyo. na nyoko mi makasi surtout nga nazalaka le bienvenu te nazalaka le bienvenu te pas Fabregas nga balinganga te nga babengana nga libanda na pola bambula osati kino mbule bandi batu bando répéter ba koti na kata palais mo bona kati hotel na yo batiki yo libanda okota te mbule pola na bela ba emo na palais. Machi Kasongo Machi Kasongo. Bon. Hé, garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika, son Matkas, de longue date. Comment tu sais? Hein? Aïe. Merci, bonjour chers amis internautes, bonjour à toutes les personnes qui suivent cette émission de Matika Songo, un peu 4 Digi. Mon nom est toujours le premier, comme j'ai l'habitude de le dire. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir pour vous celui qu'on appelle Seda Capo, l'homme à Yamado, l'homme à Zigida, l'homme à Marambe Bele, les lotos sur la naï. Après tant d'années à Nganaï, ça fait au moins une année tout ça sur l'émission, tout ça encore après. Les lotos préférés te joyeux parce que ma soleuse belé robeta ma camboise belé robeta à travers sa musique au azosa la lelo pour promouvoir en haut pour ça le meilleur de nous pour na kola qui sabatu que moto sera bien décidé à bunda moi mon balisona kofité ba se kakaete. Dans ce plateau je suis pas seul, je suis avec Greta Mandongo l'acoustique l'ange du ciel. Je te dis déjà bonjour na Aimé Bidocha, bonjour na Picho Pacha Sotalikonko na Norvège, bonjour na Bijou Afoua, Mateso Afoua Bijou, bonjour aussi à toi ma petite sœur, Grâce Lubamba Gaga Mobutu, merci aussi à Pasteur Padou Petit, je te salue là où tu es, le pasteur le plus suspect, puis sans oublier ma sœur depuis Afrique du Sud, elle s'appelle Priska Bifutuka, wana sœur nanga vraiment Priska Bifutuka, je te salue là où tu es. Sans plus tarder, je dis bonjour à Greta Mandon. Bonjour monde entier, bonjour Matika Songo, bonjour Cédric Seda, bonjour tout le monde. Ouais, bonjour na bande konyoso, to bandise d'abonner. Ouais, pepele grand pote mascate. Donc yo na évité son rôle bani donc yo za kala talara depuis le début quoi. Donc tout ça là déjà et puis salinga se poser au talanga na coulisse tanga le place
na travail ka vraiment ça linga plaisir fort na sepel makasi. Ngape na sepeli komono susu na ceinture que musale zokola santé mouvement évolution zokendeni. Santé pepele mouvement carré malgré tout mamango ezalaka facile te ezalaka vraiment difficile donc mais na ngolo nzambe etali mais déjà le moins ezalaka kati donc toujours évoluer quoi toujours évoluer. C'est le mot ezala kati mais na lingi tokotamba mona show c'est d'accord animateur ou combien animateur chanteur. Déjà, tant au bord à Bakrino, ou Mbarapé déjà à travers Bakri. Mais pourquoi pas c'est Dalinga qui a ça la moins lignée moko boene tout le monde araba banane basalara Joe America nani Bill Clinton ba Willow Longomba point hollandais moi lignée na te préféré ça l'orchestre. Te na salle orchestre te na zana toujours na lignée na oyo ebelinga Matkas. Donc ezaka non orchestre c'est un groupe d'accompagnement. Moninga pas Fabregas na beta trop ba live. Sozuya mado eza live ozu batenga ma baya parti na beta trop de live. Ya on a ba guitare na goza na lilema oyo lobiana ya ba vena biso ba wilo ba na pese ba mbote bele place azala wana za grand na biso ya Congo et puis na ba ya ba vena so ba Bill Clinton bazé belé. Mais na mona ki funa za la pena lilema oyo za la pena na groupe d'accompagnement parce que chaque jour na dokendaka ko livrer ba concert mo bona beta ba playback. Yando senga peke no kei pena côté mo bozo boaka bato ba pena ya mado guitare betaki na ya mado ba ka clavier beta na ya mado ba ka accompagner beta na ya mado et on a boulaki na sala groupe d'accompagnement donc eza pena orchestre te mais eza groupe d'accompagnement donc bazaka bazo ko accompagner ngai étant qu'artiste quoi bazo ko accompagner na ba concert na goza la kanango na ba show na goza la kanango et puis na studio pena goza pena quelques personnes peut ba accompagner ngai sur na studio donc na sala ko na stratégie mo ya wana. Ça une stratégie on a monté que effectif paye quelque part est belé au coco ça la moins 3 4 5 mais effectif vraiment dans comme vraiment orchestre donc pour ce total inasima zelebo tomboli moi caméra mon amar orchestre inasima dans jeza que non moninga linga musique trop na linga musique trop donc père na Matkas na linga musique trop na linga sona sa musique fona yo kara guitare nion sona kara clavier no kara nion so beta na kata musique pour na sa musique bien yo na mélanger qui bato sima base à la complet et puis na mélanger fona za pena ba 2 danseuses be 4 danseuses be 3 danseuses et puis na mélanger fona za pena ba chanteur par rapport à ba Ker Mambobele et c'est ngarato za nango nebi que za charge bato mona que nous a charge mais tellement que nous a déjà le romo nzamba tcha kati na mutu na mona on que nous a makambu na kumba ngo boye pesa na que non bato comprendre pena que non tezaki na normal. Webinga tala émission mon boy ve Manda chante que je salue là où il est Manda chante alobako sala mouvement za charge za kilo donc bref non mon bato belé basala ba mouvement simbate bakota ba mfuilu mais eloko na inatuna ex ezaka obligatoire to obligé que monta longo pas monto mo boy à quelle place mo boy qui ne peut sala mouvement to ako sala pe carrière solo mais na ba façon mususu to kuti pe pas monto mususu pe komika olongo pas monto sali maman orchestre non orchestre ezaka te na solo longo pas monto fo sala mouvement non ezaka ambition ya moto ndeti nga na santaki que non nga na za na droit ya koza na groupe d'accompagnement parce que naza animateur ba bloko na zaka nango sengaka fo na zala na batu ba accompagner nga nango. Donc ezaka te que no solo ngeno orchestre faut ça faut le solo ngeno orchestre faut comme leader au sala mouvement donc eza bongo eza vraiment bongo tende bato azo kanisa donc o eza nango eloko mo bo eza la to force ngo te yaka yango mo ela tinzoto ko sala mouvement bo eza te que non na kana to na force ki yango te et yaki yango mo ela tinzoto ti lelo tozo marcher très bien eza te que no comme nature ya bato nyonso que no solo ngo ka côté mo faut sala mouvement eza nango bongo te ba force na nature te quoi nature ya mo ela tinzoto donc voilà nga sala ki mouvement te to na force ki te na mona on a beti générique na bilorolo ko ebimi na monité faut ba to ba comprendre nga pe na répéter ngo normal na beta bandu le normal c'est pour cela na kangisa ki baya ya toujours travailler nga na sali mouvement te za groupe d'accompagnement et puis na sali pe recrutement te ba tout ozana bango abaza déjà ba tout ozana bango déjà depuis kala to ebana déjà depuis kala na bengi bango ka bango temps ozara déjà na light music. Voilà, avant de nous en light music, car la force c'est que nous musique à quartier, bani ba masalanga bazawa, bande on a bazé belé qu'on a bengi bangonde tout sangani poto pe sa musique bien na mukili. Déjà que nous on a sali mouvement, on a sali recrutement té, na sali pe mouvement té, na zane na groupe d'accompagnement mais na za artiste indépendant na zo sala pe mambona quelque part. Groupe d'accompagnement ça que non ceux qui na za na show, et c'est que non batuna nga on a za na ba accompagner ngai. Direct ba accompagner na ba show na za nango. Mais Lelo musique est comme un peu moi drôle, moi mbelinga.
Tu es capable d'accrocher, tu es capable d'entrer dans le monde parce que na yo nanga to yebi mondo yo to bi mondo yo ke mondo na bande ko tu baza malgré bo ngala bino mais to bi ke mondo soza mtakala o mona pe mtakala de c'est d'ailleurs mado vraiment ndingo zo monela ngai makambo ya mi ndingo zo monela oza sûr que na makambo no ça va grand savant makasi par rapport à notre bimsa biloroloko malgré tout ba kombe zalaka nango kaka mais biloroloko elobami kombo etangami quelque part ba beti pe lisola biloroloko donc ça plaisir donc ça que non c'est que na pamba te c'est tellement na boire biloroloko c'est que na zape na biloko donc on est ko ratete omoni musique komba nango ezalaka auto to bulaka te komba musique ezalaka savoir donc même quelque part ba loba que non les savoirs ne mentent pas français. Donc so on ex-patron no loba ke ex-patron no mtaloba on maestro pour ça na patron no lo te loba ke to che ex to loba ke non loba so na va collègue to bon collègue to avant ngana ex-patron to loba ngo ya maestro Fabregas bambo de place azali to tanga ngo d'abord ba français na livre les savoirs ne mentent pas voilà donc ngana to zoela ngo kuna quoi donc voilà ko yebe ko sarate za ko yeba so za na ko yeba na vraiment na mokili ba yoka musique ezate que non faut que ne pas mer mo ka apio bichebe nga na sana boka ba yamado na ba yamado pa to boka nga isa balona 3 jours pour anima mbevandaka na yamado c'est parce que mutema na ngeza la ki libre na sambela ki bien mambo luki ba evanda na yamado salama ko mambo sambe lelo te na sambela fort ndé na zabo so na ndoko sambela te me carrière isukaka so bomona carrière na nge poussa manti lelo na zabo c'est parce que na prière donc zamba abatela na ba circonstances na kutana nango donc musique ezate que non faut bichebe to kota bikota te nzamba leki mambutu donc nzambe pena nzambe mo bolingo so concentré penda bien donc a peso oyozo luka a kopeso ozo luka Didier Okamo de Birmingham je te salue Picho Pacha Sotali Konko en Norvège Greta micro B. Merci pour la parole, Kaska Songo. Un clin d'œil spécial à ma maman chérie Anita Motomba et puis un clin d'œil à celui qu'on appelle Maestro Fabre, là où il est. C'est d'ailleurs Mado. Ok, trop vite. Et puis ça, pourquoi il a quitté na Villanova? Oh, tu as la light music. Oh, il au sala. Donc pour nous, Monique, on a trop vite. Si. Ils a trop vite. Ils a ngonga. Ils a tango kokaki. Ils a ngonga et beta qui n'a zalate quoi. Au monument sous to survivre on a orchestre auto ou tarabino boye barati do bino bolo baraka no ke trop vite to sali pressé to nenite ezangonge kokaki au moni même yo so ozo sala eloko mo bo senti que ne bande ko simba place ozala ki wana na opesa exemple ndeni so za na kwemo bo teka ka soit nguba exemple mais moi teka nguba na kwemo bo moni que non ateka nguba na kona ba client ba ka rebelle mais ko mana tango ba client ba ya li souter na kwen wana aluka changer coin. Donc voilà, exactement. Et comment il est sous-souté que nous avons survécu dans Villanova. Et on a salé chez moi, on a salé les locaux. Comment on a ça va dans la répétition, bah tu es vraiment bah et puis bah musicien, bah guitariste, bah clavieriste, ça va. Et puis ça biso et l'on y est si vraiment au même les biso. Quand le lot on a coulisses, le lot au travail à coulisses, bah tu vas quitter, pena de poto boire, bah tu vas kota. Et ça bloque si quand tu pèses ça pas bah tout linga vraiment tu vas kota. Mon ina Villanova na dagi mutumbo na light music na ndo boaka. Bah tu yenga konosi da boaka rabakri. Mais le lot qu'on a la tout style. Na zoyemba, na sala ba afrobeat, na beta ba afro trap, na sala ba animation rumbe. Animation monde moni rumba nde ba rumba. Ngaso na boaka animation na rumba. Tu sais que moi je t'aime à la folie rumba na linga kona bolingwa solo ya motema soki ba fungoli to beta na borango pardon pourtant to la photo pe ça rappelle musique quoi donc les savoirs ne mentent pas des ba français ba loba donc des fois c'est voilà cher ami internet oh les a extrait c'est d'ailleurs Mado Boyoka. Merci Nako Simba. OK. Tu sais que moi je t'aime à la folie. Na linga kona bolingwa soki ba fungoli yo mona bolingwa no na kati yo kosela. Na linga kona bolingwa solo mama. Akila motema ngai tambolaka na ba vene ya sentiment la vie. Rumba,
basusu bakota malite kaka na love basusu bada ya nzambe kaka na love basusu bakendaki elala te sierie yaya sierie love komi kaka na bondela na konga na bondela nga na kokaka te chérie Merci, bravo. Ma bonne makasi pour Nabino Moona. Donc, merci, c'est Daya Mado. Félicitations quand même. C'est Daya Mado, juste pour te dire qu'une fois encore, félicitations. Pour le moment, l'album est en marché. Moi, tout le temps, comme l'album est sur le marché. Il y a titre album, ce qui est Ali, au Koki Kolobango, et puis, disons, titre album, et puis quelques chansons, comme on a. Album Nangato Yabato. Yanga eza esprit positif. Donc esprit positif ndezo ya kala mingi te. Moni na linga pena olobaka mingi te nga mingi nde musala savoir. Poto kaka to mona ka bato bele baleka na écran zo loba zo ganga ba n'importe quoi mais so tali kati na yo mona so tono vite. Donc voilà nga na linga mi ba juger nga mingi na boulot tala ka musique aboeza bato ba croire na ngona noté. Ba tala etala mwana etala pecho etala tonto etala yayo. Pourquoi esprit positif? Donc voilà, l'esprit positif c'est que depuis na banda au boire à plan. Depuis ba yamado ba tengama ba ya parti ba tebele ya ba jalo ba kotela melanga bona ça nion surtout positif na kena ba hero le corps na sala ba featuring donc positivité donc nga vina ngeta ba positivité na toyo positivité na nenga dega ba sende tika ba mbrouiller mais elo onzamba fongoli na nyakokangango donc voilà esprit positif c'est que non nion c'est positif donc nous travailler vraiment positivement ba to bazela tant peu ko bima ba sentir que nous allons peine positif ba osepela on nous a ko rassurer ba public na yo mais on a public on a série public à la bonne musique bato bana public to ebi bana ba public to ebi bon ngana biki na zana on a public te mais nazo rassurer ka na public à la bonne musique ba public nyonso balinga musique a bien que ba oyamba esprit positif ba osala décider quoi c'est bien ozo croire que ba osala décider moi question ya Greta ba dimbela ka na public ba yo oza na public la bonne musique, public a bonne musique, public a bonne musique, na bataka pe na batu na bango déjà. Kasi on a lobby que non, public il y a la bonne musique. Public il y a la bonne musique parce que musique on pourquoi pas public à light music, public à Villanova, pourquoi pas public à Fali Poupa. Voilà, vraiment merci beaucoup grand pour thématique très sage. Au monde ya bino bato befo kozaka mingi moi pembe na biso ta mingi te mais na biki côté wana mambo ezalaka mais moi coup d'œil pour na mambo boy vraiment donc ça la vrai vraiment on s'adresser na ba public tout ya la bonne musique ba public ba OK c'est tout public ya vena biso Fali Poupa de King grand mutu na mboka na biso grand mutu Afrique grand mutu mokili vena biso Ngiama de la Forêt grand prêtre Jubin Piana père na ngai grand prêtre Kofolombi de public ya Fabregas Villanova public ya Robino Mundibu et puis donc ouais, public à Ibrator, nana ni sous. Félicitations quand même. Oh, Ibrator, tant que sous sous. Bien affilé pe kala trop te. Public a bien affilé et puis nani le sous. Basé belé. Non, wana. Ouais, on est la génération sika. Donc to bien en micro. Donc biso to ba génération sika. Ba public toi là y a musique a bien. Base l'esprit positif na mutema au fond. Bazo ba rumba mama ba animation kati na rumba. Au bon de la bena momina kati animation mais na rumba sikoyo. Cheralinga kako bondela na kongo ça dit que non ba bilomo donc au calculer pena ba case quoi donc des fois tu viens ngati tu le voir le Trocadéro père ba DJ KM ayebi makambo génération sika mais génération sika on dirait bozolo ngwape mabe pour nini non kolonga mabe za je na poser question na ozonga na question Greta c'était pas le moment ya kokende seda. C'était pas le moment ya kolongwa parce que eloko yo wela na Villanova ezelo moi mukoka kolongwa te okoka kokende te na bwana nga otakine oposo na bandolo boy koma oh te na lo bakara to kende ka moi ja ezaki eloko kolongwa ta na ebite omoni libande za kati te quoi nga naza yo zano mutakati mais mutakati ya kati te parce que tant on travaille na Villanova tant bino boira ba répétition na biso tozara lisanga tout au travail na fabrication mais bino mona so bovanda kuna botela biso ndeto travailler banini donc nga nazalaki na kati wana parfois libanda bomona que non c'est da kolonga trop vite te mais na nga kati na mona que non fona longwa na tika après comment okoma mabe
na ndenge mabete Villanova na loba toujours que no Fabregas maestro c'est mon papa on azo sala les eza ba ki fabricagisme eza ba biloko na zwi mingi chez parce que ta père na ngai on a zwi pena na vandeki pena kimia pour na zwi un jour na excessonité biloko ke bimaki na kaka féliciter nga pa batu banini sala ki nga bien maras parce que mon que na sali ba savoir bien excessonité donc voilà quoi donc comment qui que na mon que il faut quand on a mon que no fonga na zala na nuté on a quitté na nupo na zala moi libre na sauver moi carrière muke na tigala ki na ngoko na banda quand on a que zala surtout au bangani parce que c'est da Ozaki animateur numéro 1 principal Ozaki chef na bango nyonso da yoso zala micro na kwa na wana mutao simba ngote ilo moko te mabe nini bakoka obongisa te na vie. Non, eza normal parce que tout le monde qui peut que ba Fabregas maestro sala ka ba gaz ebele na maison mère ba vena so ba Bill Clinton ba gaz à danger na ba maison mère ya ba danger mais c'est nga que ne comme une étape moboni mambolonga na bino na bakolonga na bango eza des choses différentes bango basala ba 10 ans bazwa que expérience yango moni lelo baolité bango basala ba 10 ans mais nga pe na kozela pe 10 ans no mona na 10 ans na pe mona na limwe pe kana zaka souter place wana bato batala nga pe souter ba comment le la forcer de kenda wapi nde toka misu na yebi ke non e comment boye akenda wapi azala ka kuna nga siko na mona ke non ndenge nga na za déjà mukili pour maïs soit créer nga pe non Fabregas pena donc père nanga vraiment merci beaucoup encore merci na auto sala pour nanga iseda zo pena tana e ya ko créer nga pena na zala seda na mukili na mona esko ke non ki seda na oya créer nga déjà ko limwati ko fasamité donc faut zala seda donc faut na sauver ki seda wana ya mona sala ki wana ils a trop brusque te na sauvera ki seda na bolingwa nzambe mais tilelo na reconnaître que non c'est mon papa et puis Villanova c'est la famille on est la famille nanga ce qu'on reconnaîtra que c'est ton papa tous les arabes tout le monde a tant d'années ya babindo mbena we ranson o e lobama na ndenga ba mabe o lobama na ndenga bani mais tout le monde on mercredi babindo mbaki na podium à la samba ba pesa nimbote na wera tikeli ya yembi il paraît que tout ce qui a zongi maison mère to ebité il paraît non moni vena biso babindo motanga alongaki na pesa ba mbote bele wana vena nga baby black vena nga tozala ni tona bandal vena nga pena donc nga wana vena nga pesa nga ba concert ma mobile vena nga babindo me ba mbote bele vetanga alongaki maison mère asali ba 15 ans avant ba kuta na 20 soni donc nga po pesa nga tana sala na musique on azo sala bo pesa nga ta ba 5 ans ba 3 ans na kuta na Fabregas ya za père na ngi sala vrai. OK, merci à toi Seda. On continue cette émission au kutana mais yo moko siko tango kei olongwe au vaninde tout le monde répéter awa conscience non ça te dit quoi ça te dit comment ta conscience que ngande na Seda Kinshasa ou fona beta Kinshasa ou fona sa stratégie na conscience na parce que toyoka relengende bato bazaboy tout le monde en bien mettons bakenda tout la biso moko na butu mon tikali yo moko réfléchissande ni pour na carrière non. Vraiment, c'est une belle question d'un grand prêtre, Père Nanga Matikas. C'est vraiment une belle question. Moni likambutu na viba sala en hasard quoi. Tant que sala likambu c'est que faut bageno likambu ane za yangai. Donc et là on a réfléchi ça na butu tout on a sala nga mon ami lobela que non je suis musicien et puis non d'ailleurs musicien. Et puis nous on a sala ils ont 4 esprits positifs. Ya makambo na zo sala na mona ke non ngana olexa tante na habité so bato bazo travailler na ba mona ke non ba bazo olexa batan ngana bi ngana olexa tante ngabi non neno et au tin orchestre mon banda au travailler fort boza parmi ba orchestre na Congo bo travailler à dur fort dire ya on peut nazo penser que non na travail on a zo ki kuna na façon mon ki les zo la ngai seda naza toujours positif na olexa tante na sala pena tunala la raté nala la raté père nanga Matikas nazaka toujours na temps créer ba belle mélodie ya créer ba stratégie bien ya mona sikani na ko kangela pona na saisir ba fanatique ba ko mapena ko mapeka no quelque part mona une grande partie ba fanatique no ya seda kapo bazana bango nde na lobaki na sala ki mo bazana bango mais donc ils ont senga fo mambo belé quoi donc naza pena na quatre esprit positif nazo travailler nazo luka nini na ko sala ki positivité pour atteindre mambo bien quoi. Donc esprit nangeza toujours positif. Et on peut na ibsa ba on est au travail boé, bozo ka accompagner mais bozo toujours un esprit positif quoi. Donc faut mambeya mambe simba ils a déjà au simba mais to ze la ranzambe ya en pafukine quoi. Zamba a pafukine c'est de la musique et évoluera na mbongo.
musique évoluera na makambo ebele. Siko banoko oza na bango osa sorti ndeni ko sa sorti ndeni na bango parce que oyebi ke nde eza bo bamosusu bazwa batransport baotaka loin ozokotisa nanu te ozobimisa oza na bato to okende oka na musique ya wenge Non. bino wenge bana wenge bwaka drôle. Bon, quelque part, vraiment, non, Wengeza, eza synonyme ya marambo et salami lelo. Panabiso boy quoi. Donc, non, que non vraiment Wengete, mais non, que non, mon kepe Wenge parce que, vraiment, bah, monitant auto bandi marambo, faut pas la patient, on a pas Fabregas na patienta trop. Na patienta trop, pas Fabregas na souffra trop. Hôtel wana bonyo. Na nyo kwa mi makasi, surtout na nazara le bienvenu te. Nazara le bienvenu te pas Fabregas. Nga ba linganga te. Nga ba bengana nga libanda na pola ba mbula, osati ki no mbule bandi, batu bando répéter ba koti na kata palais mo bona kata hôtel na yo batiki yo libanda okota te. Mbule pola na bela ba emo na palais. Pas ni bon. Na yeba te mais na yakaka toujours mouvement wana Fabregas ça na porte. Puis jour Fabregas to kutana ndesko boenda comprendre que no te muto esengi na zana e. Et puis tina moi lelo boy. Donc loko ta nzamba tche déjà zalara toujours facilité. Faut que bunda pour nous saisir lumière wana. Donc tozo bunda ba comprendre que notre bandina nous boy tozana nous na rien vraiment temer tozana nous na makokite ya saisir mambo mususu. Tozo bunda na na bi que ton mambo ko malikolo. Tozo moi se retrouver na. Moro s'est retrouvé. Big dédicace à Miroir de Bandal. Je te salue depuis Maroc. Christian Lema, bon retour. Na scène déjà aux ongles descendant valable. Il y a Papa Wemba, Christian Lema na Angleterre. Je te salue Greta. Micro Zepaina. Merci Kassé. D'ailleurs, Mado, esprit positif. Lélo, aux obètes la biso esprit positif. Dis-nous, esprit positif est marquant. Et puis, ils en ont combien de titres génériques combien? Esprit positif, toujours travailler trop. Toujours travailler vraiment trop doucement et puis nous dans le studio parce qu'il fallait déjà ebima en juin mais en juin on a demandé to bois que la bango le rôle à Marcy single ya po eza EP mais en juin to robim ça 3 titres to robim ça générique moko na rumba ma le rôle ba rumbe na mon style moto bois que la bana ndenge na biso na ndenge ba fe na biso na ba wilo ndega ezalaka ba lokolo na bango kaka. Donc, bazala vraiment patient et puis va sa chance et ça musique est botami na mboka ya Congo. Tout le monde a na Côte d'Ivoire na ba Nigérien partout na ba Nigeria. Ceux qui musique mo botami ba grand babima ba soutenir parce que bazala na souci culture na bango. Donc biso pe na Congo awande musique zo botama bato bazala na souci culture ba ya soutenir musique yo bazala décider bazala vraiment ya OCP là quoi. C'est d'ailleurs Mado Bando Bendani au sali oyayo mouvement cop na yo dites-moi relation na yo na artiste musicien monsieur Zandengeni et puis na animateur local yo OP basala. Non vraiment nga mamoto ezara positif relation eza positif et puis na yo rara nde ba obeta na lisolo que non tala mikolo ba oleka ba finga fort mais vraiment nga tellement na finga raté donc na pesa bonga bonne chance et puis na bete la bomba quoi donc bato ba finga nga ba reko finga lisusu makasi mais nga na linga ba on a ninga qui positiviser parce que on est congolais on est des congolais quoi donc to za bandeko donc soto linga ni te to suka api donc voilà banani ba finga ba animateur ande na yo gaga ko tanga kombe sala ma te nana tanga ba kombo na bango te ba miyebi place bazali quoi ba reko finga izaka na cri na bino mo bosara ngo dio na archi mais ti lo ba rabora ngo ka bongo wana cri c'est d'ailleurs archi vanda na droite ngana na ga to binne faut que ton fond ata ebele ya baja.
Avant de retourner le micro chez Matikas, je dis un clin d'œil spécial à celui qu'on appelle Laetitia Kouya, ma maman chérie. Je te dis bonjour et puis célébrer Moukousi Atalo. Merci, Kas. Mais tozo chité na biso pe malé mais cohésion on a lelo yo zaki koto yo vandi boy 3 jours archi nani susu sabalo mais cohésion on a il manque à côté ba masta non ba manque à côté non oyo mankanga ezalaka keno tokomaki déjà bandeko namonaki keno bandeko na batikali mosika nga mosika mais à part ça qui cohésion wana naza nango déjà awa nasangisi wana na bato po manke ngai te quoi mais ki ndeko pene mankanga nazali komona msusu na oya bomona chitabalo sel sanga ba je seda bueno to swana ba ni do bablo wana mte mankanga na oya bomona msusu juscla o ka sel sanga ba je mo boy mona msusu to mo swana do to combien déjà famille to voyage mona msusu que non nga na ngambe tout mona seda on continue cette émission on va chuter bientôt parce que Aza en plein travail na coulisses Azo préparer déjà Bamakambo Azo préparer déjà Babilora bien pour Tobi na Kalaming mais c'est da lelo batu baye baraté soko kolo ba vérité ya elongoli na yo oisala kolongwa vérité kolongwa eza ke non amonaki ke non ngonge kokaki à part on a ngonge kokaki te seda okomaki na ba jemoro boye ya bakisi oyaka na mai moko boye basengi mai wana na bidon oboyi kopesa ngo oteza mai kana melakani o mai oteza église o changea ba version belé à la fois tant fabriga za melaka mai wana bwaki lobi nango ya lisute oyebi kezala bongo mai kisi no yana ngokuna te olinga kisi makasi donc okomaki travail mokie kisi ebele créativité ozo créer lisute ozo créer lisute ba romo pesa o ba créer seda ngana boka ba yeso bolo yeso pa sopela ye wo ngana tika ba ele salambo bien nzoto ebinate tuna bon sonne mtando boka ba créer wana kuna tuna bango na boba ale bologela danse akomaneki nyenge nzambe ba cri oyo bandaki ezai ba cri oyo ya batu même tellement kozaki cap ozaki titulaire bopesa yende ba pesa ka batu tout na ba wenge za kabongo ba kaluji bandako pesa bango biloko msu ya ba jantamisi me ba pesa ngo kaluji père nanga Matikas vraiment eloko na oloba même fabrication mora ebe mamuna oloba ye pena na orchestre na biso azaki soit tourner sans caméra soit tourner que animateur nini préféré ya yo oyo so ndolo banani 3 jours ce qu'on pesa nga crine une fois pesa ngo 3 jours babiloko woneza bampafuka nga mona ndo ya nango na vanda bwena na plan na vanda bwena na plan tala ba plein belé na tika to ba plan mususu kuna donc ya olobela sala roke simba kisi pobino na bike bwaka na kisi te na villa omoni mai wane loko longolisa mouvement yango wana moni Fabregas aza mutamu amour nga sera nazaki mutu ya nazaki mutu ya église liloba est-ce que église liloba na mukili oyo bayebi que nos églises ya mabe to églises en Nzambe mamba ba mai eza ba légion di eza ba légion des arake no to bona to mona msumu to vanda mo ya pétrole tezaki o changea ba version belé poka ka ya melango poa to vanda to mona msumu msu rimer mo bimi kuna mona msu ye kuna ali tata na mama ye kuna straba eza succès musique donc tant on a succès faut ba créer la robe makambu mo robo epo eza ba rimer à succès eza ba mpafukile ya succès quoi donc mai ezalaki mai ya mabete ezalaki mai na kana ndomi na mai c'est bon mai normal et puis ton maïs yo mai na ne bise wana eza mai na ngai o tana mele puis amelima yo kango sur la pétrole ce que ezalaki bon eza église na biso to eza ba ji ya église eza ba ji ya pétrole ba ja ba ma voilà maboko pona kampote Matikas s'il vous plaît yo moro lobi que non Yomo lobi que non eza kuna to barabaja ba pétrole par rapport à l'église nto liloba prophète Konem Paul Dominique grand prêtre ba mbote belé et puis prophète soponde pas sambela kuna te bon ayeba ki ngo pe que non to bayaka ngo na ebito moni te no ba problème ezaki no ba problème ma msuma mambo belé parce que mo ka bi pe que non kuna to bayaka ba plan wana alors il crée problème pour nanine pour ne créer problème donc il a créé problème ezaki na mambo belé mususu na kati deuxième chose okimi que ne komaki que non fongana dégager na sauver qui c'est d'accord pour nazaka nango o bila lo bakena petit yoza capitaine mondial donc deux fois tu deuxième chose ezali pe nini okima ki pete keno comme na ngwana ezele boy pete keno jeune on a utaki animateur wa utaki mboka wana aina ba plan lo baki kende za boy mouvement mutu mort okima na prophétie na
Abi bato ba okoroboaka te ngai na ye kotikalaka ngai animateur na 3 jours okima oka bakri ya niveau de dégâts poids siko bakri yango niveau de dégâts oyo nakimaki wana lelo oyo wapi yango o tobwaka su te bani tomobwaka na biso na nini oyo na nini kutu wapi yango eza te nga na mpafuka nakokima mutu te moni ntango nakokese wana nakuta basabalo sabalo grand animateur tanda bwaka mwane maskara bangongo sabalo me nga na ya na bayamado nauta nil part na yama moko pu yamado kino na moya lelo nayebi te mwana oyo tunamona ye te nayebi te bani soko nietekene soki nani te ayebi kobwaka nayebi ye te babwaki générique te nayebi ye te nayebi ete vraiment ya solo générique mboko yo mboka te kisasa nga nayebi archi nuance nayebi phrase nayebi ba 3 jours nayebi ba sabalo et puis moni nga nazalaki so na obwaka vraiment na ota ba petit ba ozwa na kotia pena kate po nga nazalaki déjà mokitani to na opesa makambo mona ke no na kokite ko comprendre bino ba mission nyonso Fabugaza kumisaka boomela te bokendaka pwani te bébé Boucha ça comme makasi pa OK bina filé ba kumisie ah webi ka kende pe bébé Boucha zapi grand pote matkas bébé Boucha zapi kasiti il va rana insulter moi ya tantôt plus tôt yepe ba kumisie na ba degré tout 3 jours azap Air Force One l'avion du boss azawapi alors moyemba on dirait to sala ko boni to sala ko boni. Merci, on va te laisser travailler. Les deux avec coulisses, coulisses, ça sera vraiment mais parlons de tout. En préparation, harmonie, so, oizo salama, batuba zelango comme parce que autant boire déjà le renom boycottement mon lili, batuba télémélio. Nabe bate Congolais on a vision mon que monter l'eau et ça les boy. Faut te télémél avant, tout ça là cas qui me à ma bébé télémélio. Pour déjà na YouTube dans le bon. Ba vie est OK bien mais pourquoi ils ont scotché te na niveau na biso eza moni bon musique e banda non pe non ka boya yena no bato batali ke non azana bonne marche après ba opesa osiko liberté osama mbuto moni Kinshasa eza e moni kinisa azana bato belé au kotu opesa moko te to sala mo baje non kinisa bana kin kisi makasi te nga za muta lumière na za muta nzambe mama gwanga na yebi ngoto moni biloroloko batile la vie ko to bela libomati ibaki mo wana ba rimera mukili kangela ona ndako oto tonga to che micro te bato bayoka te kangela ona ndako banini makambutu eza succès za la que faut pas créer donc des bazo créer benga kuna na CP la fort faut pas créer kuta tana kufi nga tonga faut pas créer kuta na kufi et ça la bien fort parce que tout le monde peut ba mission tout le monde soit kufi nete makeba ta makuna na kinsoki ngunda oh bolo ba kuna ke na kufaki donc ça ba mpafura ya succès quoi donc ba zona ndenge mo boye te ba gato biso to kufa après ba 130 ans donc ça manzambe donc omoni bilorologue ekoti nango molili te ezalaki no bato mabende bamoni ke no mambo ozolinga accroché basali mambo na bango mo boye mais oyo nzambe déjà fongola ata bato ba bloqué bazala na nguya te toza na bonne marche tobwaka bilorologue biso mikolo tolinga tobwaka nini ganga filme ya baboyake te gangi dezoya mabe fort. Merci à toi, c'est dans on arrive à la fin bato baotalo sikoyo oui ça bango nini baza scotché comment programme en mouvement marambo nyonso kala mingi te ganka filme pour quand on a déjà na studio bao baza pe na besoin de dédicace bao baza na besoin ba s'approcher na yo s'adresser na bango pendant 1 minute na tike le moi micro mo simba s'adresser na bango pendant 1 minute. Ouais, merci beaucoup et puis ba fanatique toi la bonne musique na lingi bino trop ngai c'est dans sa musique a bien toujours pendant on s'appelle Sabino vraiment bopesanga matoi bopesanga considération na makambo yo bozala décider na to boira biloroloko merci na ba vito bo s'abonaki na YouTube merci na ba commentaire na bino bopesaki pa na ngai c'est donc vraiment et fortifier ki ngai pona continuer toujours mambo na zo sala boye. Et puis kala mingi te na obwagela bino ganga film na za na studio na obwaka ganga film na des titres mo za ba surprise wana vraiment beau s'abonner sur ma casse na page na les news de Seda Capo donc parce que na obwaka na catch wana pour beau savoir yango quoi na lingi bino trop ngana sala toujours musique ba rimer to ya mokilinga ezanga yite quoi ngana za musique et puis musique ezanza mbenda chakati na nga
omoni uta libuma mama soki nzambe ayebeki no mambo ekosimba te mbele déjà linga ya épargne nga nango quoi tellement azotikanga kuna na mwa lelo nasala makambo boye seke eza positif bozala toujours positif nalingi bino trop donc venanga titu le voir le Trocadéro venanga trésor sangi de Liège venanga trésor Luindula na kati Angola donc des fois et puis venanga héritier mvoma na kati congolaise ya kaski toneto motopamba puis ba staff tout ya Sedaka pour na lela bino fort donc ba Yannick Makangila ba Gaki Airbag ba Jano Bamba la pomme de main 3 fois boss venanga Jano Bamba la pomme de main 3 fois boss donc des fois tina lingi bino trop donc bo soutenir toujours musique on a dit que bo za la décité quoi non ça la toujours musique. Merci à toi Sedaka pour big dédicace à Priska Bifutuka ma petite sœur. Je te salue, merci à toi Zélébré derrière cette caméra, merci na ba play nyonso baza. Mais dernière question, olobaka groupe d'accompagnement comment ça ba mission bato? Ndeti mission na nyonga na genre. Star au podium. Ça vous titre? Non, éviter. Éviter, où ça semble pas ni moi maramango zo bon ba mouvement. Bon, mon star au podium tango ya ki abege noté. Guerre na vina. Te ba vie baza ba vie na nga na respectera tous les vieux, ba vie tout ba vie na nga donc star au podium moni musique mutumta lukara bonne marche ya makambo na ye quoi. Donc star au podium moni que no fa ko sala chemin na ye awa. Yango ko sala chemin na ye awa et puis voilà tozana ye wana ba Renato bazana les grands solistes Renato. Bon yo kay kala mingi tena esprit positif ba nesi sente seko donc ye pena ye tona sente ça va na okara pesa bilo mo wana na talier vraiment ye na kanisa ba Neymar sente po Neymar c'est un grand pianiste Joël Sente Neymar sente grand pianiste Joël après donc monisco ba Neymar sente baba le Neymar mona ba nesu sente c'est seko ye ya Joël Sente qu'on a sente dans un danger puis comme on est petit mon confiant Joël Sente petit mon confiant bon c'est na pese mbote ba bonjour to ba bonsoir bonjour Joël Sente donc mutunanga ya kala villa no va ye comme ba christianisme bande mona ye yaza Renato solo Renato zona guitare pese Renato guitare s'il vous plaît makambo yo moluka musique to kana Renato s'il vous plaît Renato moi vite fait bika Marambor Moluka la musique. On va finir cette émission. Je vais laisser Greta à désannoncer.
Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite, 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 vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Comment tu se passes? Aïe.